soki a proposé nga abaloba na ngaki soki na liboyi kata classe le fait que na lingaka na za montu na vie de tout comment bimanae Zana ko bimandeni ana na comprendre parce que na rotiza lingala pardon ou donc mobala grande sœur na akomsanga mwasi na ye ana kuma mwasi na ye aza homosexuel. Non, il s'en maman ndenge nini ke leki nanga kuma mbanda nanga. Ya mwasi te ya mobali. Messieurs. Donc eloko yo obengisi bato ba vanda ezani. Et salamba on en a tenté. Rapidement. On a hôtel à air. Bof o bébé Sylvie nanga akomisi nga o na commission nini na commission docteur. Docteur. Yo oza idée on bébé Sylvie nanga yi. Regarde, messieurs. Aussi basimi balé la famille. Mikolo, le quoi na so boy fait ça na yoka bien te. Ya ngomona zo silike la ngata. Monsieur. Papa. Comme ko si papa passe. Nazana mwasi na ndako. O bengi naza ye ya fanzia. Na tiki azaki une bonne femme. Na yekara zuile tine oza ko abuser na oza ko salir réputation nanga Bongo ya okosa babiloko ndinga na zoboya personnalité nanga bientôt au nom de Jésus. Matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te ti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kananga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à misu surtout ce mois eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué un changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc na kumisa vraiment nzambe ya Osana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te ya on est kumisa nzambe ya Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumelaka tango molai oyo esilaka te ezalinde démoniaque ba divorce ebele tozo komona tango nyonso awa ezali pe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Nalobia bokanisaki tosila te toye lisusu Mama Clémence Kwamba Kabamba toujours idéologie ayeli biso lisusu Queen Clémence Talent concours make-up et coiffure professionnel 2e édition et
yambala oyo eza ya ofele nalobi ya eza ya ofele po ete casting na biso elingi ebanda deja mpo na komikomisa benga na banimero oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 Please 181 75 66 46 76. yaka kotante chance na yo na batala ozali na yango kotia makeup mpe kokanga suki yambala oyo mpo na bapri ya ganye tozali na voyage à l'étranger mpe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko nalobi ya yo moko kozanga te mikomisa na banimero oyo mpo ete eza nango gratuit ya ofele nalobi ya ofele mama Clémence nzambe apambola yo mpo na makambo tosalela bana ya RDC mobimba mpo na yango mama kamata bisu mwa kamata lisusu mwa. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission, bravo Jésus. Cette émission que vous ressemble, l'émission de Koroka Nayo, Nangai, Nabisonyo surtout, abonnez-vous si massivement, aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas déçus, surtout Waka, Nakati ya chaîne Nabiso, Chebiso Télévision, Yesu Christ, numéro 1, le number 1, Yenda Zali, sponsor officiel de cette émission. Vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission partout. Ça vous touche en fait, vous avez des soucis, des regrets, vous avez beaucoup de questions, mais moi je vais vous dire ceci, que mon émission Togota la Hobbit n'a pas ils ont réconcilié Christ avec, réconcilié Église avec Jésus-Christ de Nazareth. Bit n'a la réconciliation de Jésus-Christ avec nous, Otozali Bananaye. C'est ça le but de cette émission. Ndeko za anda ko tala bandeko ba olekana ba opesa ba problème na bango. Mais bisi ko zali peut-être tu n'as pas ce courage roya na plateau. Mais courage quand même ya kokuta na basala nzambe. Ya koluka ndeko songolo pakala oyo sala qui est mabe. En tout cas n'hésitez pas. Ce qui va le pardon, c'est une puissance qui libère. Confesse de péché, renoncer na mabe. Se repentir, c'est très important parce que Christ a besoin d'abisso. Tous en image oyo ye alingi. Tous en ressemblance à Jésus-Christ de Nazareth. Tous en ressemblance à Dieu le Père, le Dieu créateur. Et que ça a vraiment malamingi merci na bande konyo so rotala biso. Vous avez besoin comme un membre pour nous soutenir émission abisso. Bravo Jésus. N'hésitez pas, il y a Kobenga toi de Rona Kata groupe et que ça a vraiment malamingi. Merci na bande konyo so vous soutenir orphelin, pourquoi pas vieillard, pourquoi pas personne vivant avec handicap, c'est bien, il y a des hôpitaux, maman et mon groupe, maman il y a vraiment il y a eu des soucis dans l'hôpital, puisque bazali comme sans embêton dans ma PCOP ma bofo qu'on rendre grâce que ça m'attendait pas, c'est très important. Vous avez besoin de maman Ouétu pour la prière. Nazana Mombele, l'église à Mombele, au Benginga, on peut sa adresse pour la prière, pour l'orientation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là, je dis merci à papa Mosolo, pourquoi pas à papa Elie Sinandoukou, pourquoi pas à mamie Mosolo. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse tout le monde. Je vous aime tellement beaucoup. Yaya, shalom. Vous allez bien? Un peu, ça va. Combo? Gloire. Ozo le balancer. Gloire, gloire. Gloire. Oui. Toi, c'est gloire à Dieu. Gloire à Josie. Gloire Makessi. Gloire Makessi. Ok. Gloire aux âmes mariés, célibataires. Aza célibataire. Oza célibataire. Ok. Osalani na vie. Otangaka. Ok. Niveau no ezanini. Aza université. Oza na université. Okay. Ah d'accord. Osa métier. Pendant ça doctorat.
doctorat. Donc, tu n'as pas il y a fitir d'orta. Ah, ça c'est bien ça. Marie classe en à la moulay. Ah, qui m'a ah, moulay. Ça c'est bien. Mais aux croyants, tu es chrétien. Non, chrétien. Aux chrétiens. Au coup permettre un atout sans en merci à votre soul. Éternel Père de grâce, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, nous laissons ce moment entre tes sentiments. Seigneur Pambola Mboka Congo, Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui va tenir, surtout dans le cas de problème, de soucis, de difficultés, Seigneur Jésus. Longola yango na kombo na Yesu Christ Masia bazoluka misala pesa bazoluka vie spirituelle mata bato bazana besoin ba don efungwama bato bazana bakaya ba stérilité bato bazana bakaya malade bazana bakaya ba mikanda complication Seigneur Jésus Christ qui tanguya na pelo boko na ebikisa Seigneur Jésus Christ de Nazareth longola kufa esprit des morts o etelemi o ezoluka Seigneur Jésus Christ na kat na bato Peming na ba comédien Seigneur tout ce qui mboka Congo na saluko konayo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Oui ndeko gloire na soka yo. Parce que olobaka boye azaba susu mo zakasa. Bon, moi j'aimerais que on matina moi femme ke. Là on a lina loba la famille nga zona ngo. Botami na grande sœur na ngato botami ka mibale nga badoza na matadi na ko ya pona tango 2 ans déjà yango za na famille na biso tous ans na biso donc papa aza difficulté makasi pe mama kaza difficulté donc soki na ye awa boye eza pona mobala grande sœur na ngai nde yini mutasunga biso il a salé qui n'a pas yo papa na maman baza en vie. Maman na maman baza en vie. Baza en Congo central. Baza en Congo central. OK. Il a salé à soutenir abiso même si grande sœur ba mbongo atinda kuna mobala grande sœur na ngai. Dès qu'il y a ko sala ki na ya awa na Kinshasa. Au compter à bala. Compter à bala. Na Kinshasa. Comment na komi awa tout ça qui bien. Mais au fur et à mesure, on a compris, on a raté. Aya akara toujours à proposer à ngaki à comment o nyonso o ya salaka bambongo nyonso ya zana nyonso c'est à travers makambwana asala ngo pa batu mususu mais le fait qu'amona kinga na komi na ndako na ye de monique ozengelo kuana oezaki fin na ye ndenga za bonga komi pare ndenga lobaki ka komi na suka ya makambo ebele oya ye mais na proposition na ya lobaye na ngai classe comme sangati na suka et en plus na revoyager et en plus a promettenga makambo ebele a promettenga ndetini ya lobaki na nga arobalisa ngai so na 6 classe nyonso ya supporter et en plus nyonso ya ngai akumsanga na mbongo ndenge mona ye ndenga yo koma na mbongo lokola ye pa komi na mbongo franchement bande ko proposer nga na bande ko boya na lingaki te boya ki au fur et à mesure soki a proposer nga abaloba na nga ki soki na liboyi kata classe le fait que na lingaka naza montu na vie et c'est pour cela na kondima de tout comment bimanae zana ko bimandeni wana na comprendre bon kobima ndenge ya ako mobima nanga do ako ma bon presque na kotiza lingala donc avec chocolat la nga sona oloba donc mobala grande sœur na ako msanga mwasi na ye ana kuma mwasi na ye aza homosexuel wana mama musala bango c'est pas mais où ya proposer nga ya ngwana et à travers musala na ye nde ako mobima na ngai soka bimi na ngai mbongo ne bakisa mebele c'est pour cela ya nga pe na sani na koma na mbongo et ba classe na ngai nyonso
ye moto supporta ntina kosilisa nyonso ye moto kosala mais tokoma obima jusqu'à maintenant ka classe na nga namoni baproposition na ye donc namoni yango vraiment donc ça ne va pas peut-être que oyo namonaki ya mabe makasi eza ke grande sœur na ngai nde nalingelaka ye mais mobali na ye donc azokóma na niveau ya kozala na nga bongo choka nga chaque fois nakoma kolela na nga kaka po vi wana nazokoka su te nakoki te na baniveau nyonso ndomone natalaki émission namonaki oyo esengeli nasala ezaka oyo mpo nalembi malgré tout grande sœur na nga koyina nga akolinga te mais nalembi vérité na nga eza nalingi vie na nga échange nazwa délivrance mpo na vie na nga nazwa vraiment délivrance nayebi ke eza mabe me nalandaki eloko esengela ete fai nalanda lelo nakomosa bagazi ya bien te à travers na oyo nasalaki abomi vie na ngai kati na ngai eza ya kobeba nasalisi baexamen donc bayebisingaki naza kopola ozomona kaka moto mama moyebi kati te pasi vraimen eza ngai ya motema ya kosakana te pasi vraimen ezali mobala grande sœur na ngai bala grande sœur na ngai bala grande sœur na ngai oyo tosala 2 ans yango 2 ans franchement abimaka na ngai 2 ans nde oza boye pendant 2 ans okoma mosambo yo oye kine abandi mama kobima wana opo yo bosala kine 2 ans oui abande kopropose nga abande kopropose ngai abande kopropose nga kopropose oyo abande kopropose nga dans 2 ans wana donc nga nabeti kaka bongo mpo eza kaka na kati ya 2 ans po propose nga ya mingi te po avant na ya boye déjà abanda datongo po ye pa bande koya kuna na Matadi ok ya bande pe koya na Matadi ntango azoya aopropose nga mais le fait que na bande koboya na ndenge baye kozwa idée ke nakende kuna na ya awa na yo fana na bango domoni ke dans 2 ans on a beti nde c'est pour cela na ya kondima po na classe nga pe un jour nazala moto nga pe un jour namona na miso ya bato bon ok vi na nga eza bien te vi na nga eza kobeba kati na nga eza kopola nasalisi baexamen bayebisi nga kati na nga eza ya kobeba c'est pour cela yango nayaki awa mpona loba oyo naa nango kati nango yango wana mobali ya grande sœur na ngai oya na nga awa tobanda ozala ne bien tobanda obima na ye tobanda obeta ne batour tokende baboite aosumbela nga babiloko babilamba amema bamagasin mais à chaque fois surtout oza na ye mona koma osimbasimba ngai mais ndenge osimba ngai donc on a trouvé normal là, par rapport ke namona mso affection mais ekoma ntina baniveau moko nakomi osentir ke kosimbana ekomi na ndenge mabe komi osimba ngai te sukasuka aye opropose ngai ke akoma obima na ngai akoma obima na nga nakoma lokwa mwasi na ye akoma ozala na ngai bon ezalaki liboso ezalaki pasi po na bande koboya na bande oboya mais azotalisa nga ke nalinga te nazala lokwa ndeti naza boye il faut nakoma mpe ngai nakoma mpe na baoccupation na ngai nakoma na mbongo ezosenga lisel moto toza na ye kaka awa na Kinshasa oyo asoutenir biso famille mobimba papa na biso mama na biso mpe grande sœur na nga bala grande sœur na ndako eza ye mais na baproposition oyo abande opropose nga na bande oboya mais au fur et à mesure naotala na libota oyo toza nango na pasi oyo naa nango lelo so nakomi na classe oyo naza nango eza ye lelo soki naovivre mwa bien nde naza boye eza ye apropose nga ke nabima na ye naye kondima
ndimaki tokomobima na ye tomobima na ye na baproposition nyonso oyo apropose ye ngai jusqu'à maintenant eloko moko te eloko moko eza te eloko moko ayebisaki yo nini ayebisaki ngai à part kotangisa yo ayebisaki ngai apropose ngai ke nakokóma lokola ye nakokóma na mbongo nakóma na mbongo lokola ye et en plus nakóma na vie na ngai moko na stabilité na ngai moko so na vie classe akopesa ngai mosala akosala ete ngai nakóma pena célèbre na ndenge ye azali. Dans ce je comprends oyo réclamer parce que ozwi mbongo yango te jusqu'à preuve du contraire en fait. À part nako réclamer mpe pasi nanu oyo no na banda osala nanu lelo nakomi na baproblème kati na nga nakomi na baproblème oyebisaki ye ke nzoto eza bien te nayebisaki ye te oyebisi ye te nayebisaki ye te nayebisaki ye te siko apesa mbongo yango te apesa ngai eloko te et en plus donc na minute oyo dema nakomi oboya oyo nazoyoka pasi mais nakama nakomi oboya donc azolinga kutu pas même ta kosentir nga te donc so alinga pénétrer yo fo yoka kati no pasi pasi makasi sapro yango ndokende ça c'est l'examen ça c'est l'examen donc naza pena bien te na kati na ngai naza bete mpona senti ba malaise et en plus donc naza vraiment bien te donc nasala bagaz moko donc même si donc ça ne va pas ça ne va pas nzamba sunge miswe si osala gaz te ko otoko supporter te ça ne va pas sikoyo yaya sikoyo combien d'âge non ça 29 ans sikoyo ça 29 ans c'est que au 6e classe na retard décrocher diplôme non en retard décrocher diplôme en retard moi on a pas si hein bon. Ok d'accord avec facilité pour na diplôme on a diplôme hein? Ok déjà na âge na yo au sokoli non oui tu as déjà dépassé 25 ans au coli déjà au cas pour aux décision non on refuser malgré passe pauvreté bon matin akoke na ngai ko soit décision mais na ba par rapport ya donc ya ba difficulté na biso ba difficulté surtout za difficulté makasi donc sans y donc nzamba zali mais sans y na matériel boy ou bien au CPL PKND pour commenter moi ba car et tout peut-être pe en moi les appels moko ya ba cause parce que aux aïe on a matadi peu n'importe université té ou quoi peut que ça sortir muke kaka parce que son supporter déjà pas si wana reste pour nous quand supporter naza la place na yo mais non ngana tali sokarake et tant que nous avons moi mobali ndenge sokoli boye oyebi déjà mabena malamu parce que les solos ya ba homosexuels les solos mo eza sous tabou te et comme sans tabou na ba milléniaux surtout ba PD bazali ba homosexuels bazali ba bisexuels bazali mais il fallait tant ba yo proposer le quoi bon il faut ba nous réfléchir ah likamba boende nini kamba bo il faut qu'on tape la pension ou qu'à moi 2-3 personnes on va couper son conseil. Au moins, on a une choisi. Vous avez une choisi. Rien à choisir. Rien à choisir. Mais oui, bien qu'ils allaient m'aber, non? Rien à choisir. Vous avez une choisi. Rien à choisir. Ok, d'accord. Maintenant, si vous avez pour ça, au solana, yemoko la personne, oui, bien c'est que vous l'ingitez, attitude n'est si quoi ils en donnent. Vis-à-vis na yo ndenge lobi ke non attitude na isa kanda ya kanda ali au sentir ngate pona lingo pesa iti ali au sentir ngaiti no pesa iti soka yelinga na chambre tamu ya ka pe na chambre na ngai donc na bosa ngona ndako na kata ndako
on a péki ça plusieurs fois mais ayoka te so grand terre alali mona roya o déranger ngai akobeta pa atokangi porte azana ba clé nyonso ya ndako. Siko ndenge bosalaka na ye wana osomeka mpe déjà hier te na moto mosusu to na camarade moko natikala jamais kosala oyoka mpe na apeti wana te kaka ye nde nanu mpe osenga ye te nanu te ka ye nde ayaka ye nde kamta yaka koluka ngai ye kamta koluka ngai siko na miniti olingi otika yango parceke ozoyoka nzoto pasi parceke so bapénétre esalaka pasi yango nde otiki to olingi kotika mpo mbongo oyo alakaki okóma nango okomi nango te. nalingi kotika mpo na nyonso nalembi vie olembi vie ano ok nalembi yango vraiment nalembi supe malamu kutu nazonga ta mpana biso nazonga après avoir kosala une très bonne décision ya kozonga or ntango likambo se présentaki okóma ye na malade la décision ipo nde oreflechir très bien ke ozonga na ye mais ntango bayelaki o proposition sikotala siko motu bapénétre ozora pasi seke okómi deya malade seke fo batala openda bien badiagnostiqué o bien vraiment voilà. Autre chose? Ça. Ok. Détinine. nabanga ni grande sœur na ngai. Grande sœur na ngai so ayoki makambo. Grande sœur na ngai. Tobutamaka biso mibali. Grande sœur na ngai. Donc naza vraiment nayebi te na sani. C'est que yo koma mbandang de kono moi aussi. Te so grande sœur na nga olimbisa ngai ya mambo. Mais faut me battre. Te so ga olimbisa. So za pour ça vraiment se libérer. Pour makambo se répéter. Va ici à faire au courant. So ga au courant te. Makambo va continuer car et puis ça déjà esprit m'avait dit on va poser mon lit mon mobile. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tangisa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa Labadon Abino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, Airtel Monnaie. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A.
Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Merci d'avoir déconnu surtout, la vie un peu partout dans le monde. Je vous love, je vous aime tant, je vous aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Que Dieu bénisse maman Charlotte depuis Montréal. Que Dieu bénisse maman Angèle depuis Belgique. Couple angélique, couple pastoral angélique, couple pastoral ma Charlotte depuis Montréal, pourquoi pas maman Jackie, pourquoi pas à maman Charlotte, maman Mimi, maman Esther, pourquoi pas à maman Adassa, vous êtes tellement nombreux, maman Lydia, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment, maman Mami, Nzamba Pambola Bino, Nzamba Pambola Bandekono, surtout aux autres à la bisou. Ah, na bonne sanité, maman Bibi, chère, maman Bibi Sizo, là. Nzamba Pambola, maman Bibi Sizo, là, depuis France, que Dieu vous bénisse abondamment. Nzamba Pambola, papa Nabiso Raymond, biscotier depuis Australie. Papa Raymond, biscotte depuis Australie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse tout le monde. Orphelinat Angoana, soutenez nos enfants. Nous avons besoin de Sungi Nabino. Nzamba Pambola Bandekonyo, Soto, Orkantaba Nabiso, Orphelin, Bavia. Nzamba Pambola Bino, vous avez besoin de Sungi, Bobengi. Vous avez besoin de ça donc, ça la carte au Bengi na plus 243 81 00 27 353 plus 243 81 00 27 353 au Bengi biso et que ça la vraiment malamu mingi nzambe akozanga te kopambola papa Glody. Gloria. Oui. Gloire. Oh, gloire, hein? Oui. Ok. Oleli poani. Passe. Hein? Pour rendre compte que au travail dans le nez, en fait. Franchement. Hein? Franchement. C'est comme ça. Des fois, quand on fait quelque chose, oui, batté. Au salara parce que na erwana envie ça plaisir et ça. Au salakaka. Peut-être tu attends quelque chose du point positif. Na salaka parce que foutana. Mais tant on rendre compte que maman on a ça les foutana on raté, ça fait très mal. Ça choque. Mais toi quand tu as grandi. Quand tu as grandi. Moi, je peux te dire qu'il y ait courage pour faire face à Yaranayo. Et les amis peuvent aussi se libérer. Ou peut-être un jour, soit redécouvrir en ressent que yo mourou ebsaï. Et déranger ma casse, on comprendre ôter. Alors, ma cause, elle est dans le coup. Mais si on a courage, yo mourou ebsaï. Peut-être en cause, elle a moins compréhension. Mais aux après à quoi accepter réaction surtout on est on ça après hein dans le bien ou dans le mal. D'accord, son grande sœur a combien quota? Je sais que ça fait très mal et c'est le mot ils a vraiment pas siningi mais dès qu'on a ça on a choisi il faut faire face dès qu'on a et vous allez bien. Ah papa il dit bonjour, madame bonjour. Vous allez bien, maman? Prenez place, madame. Non, tout le monde est là. Gloire? Gloire? On est embêté. Maman, leki nanga. Ok. Moi, la maman nanga. Po awa yo sani. Awa? Tozalani na ndako moko tobima na ye. Awa yo sani. Ana moi souci moi muke. Nana ya na ye. Tobotama biso mibale. Tangu ya sana problème, c'est que ngapi na on a problème. Faye bisanga ngona ndako kya ya awa. Awa yo lukani. Que awa et kozala moi terrain ko kozala moi apaisé. Maman. Leki nanga. Na kishaso to ana famille musuté. Ezaka nga. So awa yo lukani. Toi. Te azali kamo bo secret mo bo alinga yebisango. Secret ngo eza lié na ndako. Pas souvent ndaka na yi. Toi. Ole, oliwa yebisanga ozolela nini? Na otuno ozolela nini? Loba na ngai ozolela nini?
Maman Kofi. Ah bon, maman Kofi yo yebsuna. Oh, suka oya ah maman na ngai. Ah oya ah ndeni. Asa ba souci na ye mokaza mutu. Ya lié kana liloko te, ya mso ezaka lié na vie mo. Mais ça a des temps à s'expliquer. Ya na lo. Na yo kayo. Na zo kayo. Na isa. Ya libisa ma pardon. Libisa na ebite ya na ngai. Nani misonde? Libisa na kaleki na yo. Non, on comprend te. O luka nani misonde no sali ya nini? Na kaleki na yo ya. Ya na kaleki na yo ya. Ya na ibso vérité ya. Ya tina na ndaku na ndaku. Tozala na bofi. Lwana na poso loba tellement koti bof na makam na oye bate azam mobile nanga. Na ko permettre yote. On ko tia ko lobela mobile nanga. Na ko permettre ngote pas ça mobile nanga. Toboyi te mama kasi yoka ete ya. Mama, wana za mobile nanga. Oui. Na ko linga te aloba mabeme mo bof na salier, a ko loba na ko permettre ngote pas ça mobile nanga. Toza bana to boti da bana. Tant problème est ça bof asali comme ça ibisanga. Ah boboti na mbali na yo. Toi na trois bana bana bakoli. Bana misato. Oui. Ah, bele boy. Mbali na yo. Mbali no depuis na ya na ndaku. Mbali no tsanga kimia te. Kimia te na ndeni. Mbali no tsanga kimia te. Kimia te na ndeni po na yebi ke bo sala bien. Sko lelo sol ba kimia te. Bien wana do mona bien mbebo. Apparence ya bien apparence. Ya buba no tsanga kimia te. Bana yo. Bana yo. Bana. Na la posa sala nga sambo so sala te. Na posa olo ba makamba na nga tali. Lelo ko mobile na nga lo ngobofu na. Mbana bimala ngai. Wa? Mbana bimala ngai. Mama na yo kati. Mama, na Mama, no ye bande basana mobile nga. Malembe te yaya. Likambu bayokaka. Mama na posa to yo to na zuye to ke na ndako to sisela na ndako. Ah te. Ah te mama kama mobile nga. Ah no na posa yo kongo tina na posa ne to ke na ndako to bongisa. To ke na so na ndako. Eza problème te. Omoni makambo yo zolinga to ke na ndako wana. Déjà ça yebisi biso. Sokata to ke na ndako. Déjà biso to yebi. Yango moni na préféré offend. Matuna ga mamango esalama ndenge nini. Elegana ndenge nini, koma ndenge nini. Kamba mapa na nzoto ata sa mobile na to kaboli bino te. Mais ye pas aller kino, faut taper tous les deux côtés. Akale kinanga. Mobile le ngola ngana ko teka ba mai. Libisanga. Mobile so so ba para nanga. Il est là le misebo, maman na so mettre. Na permettre ngote. Kasi ye mobile no makamba sai na nzoto ale kino, est-ce que yo zo rendre compte? Dale kino ya pardon. Déjà bando bana ale kino tia ekishasa. Asasa na mona ngote. Mobile na pina sele lo tena misu nanga. Azala bi batambola na ye. Em so ye na classe mobile na ozela ko balia. Posa bofu na ye. Te posa mwasi na ye. Mwasi nini? Chance la ke balia wana po baza mwasi na mbali. Dans mon bal, nous avons deux fois. C'est l'on n'est pas qui nous a l'eau. Dans mon bal, nous avons payé. Les petits soirs, on s'est souhaité. Nous avons eu un ondima. On a été. On a été au milieu. Pour nous, ça moi, il va à 16 ans. Ce que nous sommes, on a un dossier, on a eu pas obéir ça fait nanga. Parce qu'il y a eu peut s'expliquer ce qu'on a collé là. Non, tout là yo. Pendant que nous sommes à faire un bail, on est là, non, mais nous pouvons y aller à jouer moi ma piste. Et tout le monde a tout à l'heure un bail là. Ça m'a dit tout bima bongo. Mandé.
tokenda ata mwa bebinga supermarché mwa kesombelanga bilamba amaya obima na ngai ayisanga tokoma obima akomisanga na mbongo lokwa ye aosalanga mpona zala klase na ngai soki naboyi klase na ngai aokatisanga klase nyonso eusi te yaomonaki na ndimaki kaka mobali na yo nayebi te soki aza bisexuel soki aza homosexuel nayebi te mais akomisa leki na yo akoma ozwa na nsima ndenge omona leki no nde aza wana aobela nga nayebi ke sante eza bien te nauti opesa mbongo auti osesa baexamen nayebi ke sante eza bien te mais nayebi makambo te kasi sante eza bien te eza lie yango wana excusez nga le terme soki alinga pénétre ye azoyokaka pasi est ce que bango mibale mikolo ambiance eza na ndako mama omoni biloko olobana nayebi yango te nzambe ayokanga nayebi yango te nga nayebi ke baza bien ntango leki na nga mwana mama na nga ntango aza problème ye aza problème fayebisanga kasi yango nayebi sio bon ayebisilanga yango awa eza naokitisa mobali na nga naosango te. Donc toi tu crois pas que mobali noa ko na lobi ke asala ngote mama na oni baka osango te po na yebi mobali na anda azalaka asala ngote siko leki na kosa nazala posa leki na nga na posa mobali na nga na kofongola porte te na ndako na nga na posa to nosola makambo na libanda ya ndako ofungola porte te wana posa mobali na yo sikoyo nini oyo ozokwa seke ozokwa te elingi su te esilaka awa elingi su te alingi su te ngayo na bebi na sambo posa pardon mbali na yo nga te mbali na yo olingi kozambanda na nga oh mama nga kasi ototuna na ndenge moko ya maleli yango na tikitikotango aloba lobaka kasi otravaille azosona makambo eza na nzela te azokosa te ye mobali no ayebisaki eke akoma na mbongo ebele akoma lokwa ye lokwa libota mino ezali na pasi ye mpasa mobali pasa libota na nga te nde simbise akende makambo pasa libota na nga te mama toa na pasi tano oyeba toa na pasi toa na pasi nga na kishasa nayebi mutu te natambusa bamai na kishasa onga nasala te kindumba te tozali telema mpasi wana te ntango okalisa mwa dimi na otina na fami na nga mama na nga beli na tika nzoto te ye siza mapresente wana mongo na nga ya mai pasi wana mutu nini akufa na pasi soki aza na bonzambe mama na miniti oyo mama aza na pasi me ye wana aza na ngomba azoluka nzambe kokotika nzoto nayebi te naloba nini siko nalobi boyayaya yo mpe siko nde ovanda na ndako wana otikala oremarke mobali no atani eloko moko te déjà ndeti ya eloko moko bongo mposo asali na leki na oseki asala yango déjà eskize nga naloba na bongo parce que naoyeba mpe te foto oyoka mpe ye mama naokompa te so oza na nsima leki nanga mpe naokompa te nalobi te ke naza koapuye leki na yo non moi je suis pas dit ça mais nazoposer ma question peut-être oza mwasi ofai na mobali na yo parce que obiboka deya na mwana 16 soki bokovande mpe pli ya age ya ne oyo boboti mwana wana vous comprenez? On a un suspect à quelque chose, un saumon a ça quand même moi si qu'on fait un mobile plus de 16 ans. Il faut y quand même mobile en haut. Oh voilà ne bola mukanaye. On koye bataille mon pied. Ata ba ndisi mon ko apesa raote. Ata ilo monte. On a ko lo batte. Parce que mobile na nga to fana na ye. Mais loko na ko lo bango pe ate. Ba nange koma na mama mo boye ata na sengi nzoto pesa ate. So na boti bana na ezaka ke nzamba linga na bota ba. OK. Mais na ebili mobena na makambo tenga ebika mobela uti musala. Mso azane kase. Na mona komo senga même mobela nga nzoto mo linga te. Na ebi makambo wana te oyesanga na yo kango pa na ye na ebi yango te. Peut-être que vous avez mon quoi ba ligne de cause qui azaka double cible. Parce que pour rien ta fatigue on soki leki on a musala. Eloko e comme sanga
Pourquoi satisfaire moi? Ndenge na nga teyaka. Azwa tazo te ya bana na nga. Nzoka zane ndoki. Ote ande bana na yo pene ya solo kuma mbanda ya na yo. Na kata classe po yo sinsa. À ça qu'on a volonté. Na suka na 6e primaire. Po ya tanga ba mama baza mbongo. Ba mama biso baza na eloko te. Na Congo santé baza na eloko te. OK. Nga na tamusa ba mai awa. Tamusa ba mai. Nga balimba violenga awa. Balimba violenga. Iko passe. Mais na teka nzoto te. Te mama ndo mama bandeka ote ya biso. Na bonzamba ote ya biso kaka sote. Wala somno kanzela. Komo ko fana nene okuta na mobali wana. Nga na yebike mobali alongo linga na passe. Nene azwaki leki na nga. Aya tanga. Lobi bato batanga nzamba ko songa zumusala. Na limite leki na kote kanzoto. Metia zo sala. Kote kanzoto. Ngamo mwa maso kote kanzoto fa ina teka. Mina teka ngote. Pana ni pa mobali na nga. Toko tombal non. Mana ça s'intéresse. Parce que na éviter l'eau ni na tselinga leki. Non, peut-être que tout n'a pas une certaine question. Bon, je sais pas dans l'obité qui a cause mais témoignage pe ya mutami balepe et puis ça va biso pe moi assurance moko. Mama, loko soka boko tsaye. Na posa na yo kapeka makamango. Uso no sani. Kokufa na kufi boko polande na usa. Je crois si ça arrive qu'il y a à l'obi qui est non makambo petit frère azolo beza so sande. Mama isika na ndo yeba. Isika na ndo yeba. Bako tena hapa. Soki na osonga pauvre madame na songa pauvre. Mo ngala so ka mo tso fanda boyo yeba ata mobile no teke mobile no zala boya. Ya. Yo pour mon discours place au tien de Congo moi si a sacrifier ma rambo belé pour na yo. Hein? Ah. Osalina no salo teki nzoto no teki vino teki amna yo. Kozango pe vina moni ska vina. Elo ronde siko esali ke aya oloba po ngo pe azwi ngo te. Yala kake mbo abaka alaka ke otinde poto. Ba bien mokilo ya to otika ngo. Ata poto baza poto bakufa te. Ata bato baza poto bakufa te. No yesa mama ndenge nini ke leki na nga koma mbanda na nga. Ya mwasi te na mobali. Ah. Bonsoir. Ah, bonsoir papa. Oui, très bien. Et vous? Ah, oui. Un sérieux problème. Sérieux Prenez problème. place. Sérieux problème. Je suis médecin ici. Oui, je vous en prie. Mais elle vous fait la main. Ngai bien ngate wa photo na yo. Nati. Et on faut gloire dans l'institution. Et gloire. Maman. Oh, maman Langai. C'est calmé quoi? Et bandi mkoloni. Otu nange bali mkoni. Ata songa na via mai. On est touché. Pardon. Pardon, c'est calmé non, c'est calmé non. Ah bon? C'est calmé pardon, c'est calmé. Ah bon? C'est calmé pardon, c'est calmé. Donc et comme na niveau ya obekisa ngai na esika ya boye et bo simba nga na nzoto na misu ya bato. Papa, s'il vous plaît. Maman, il dit ça non. Papa, il dit pardon, Sunganga et pas maman boy. Ah, pardon, c'est calmé. Ah bon? C'est calmé. Papa, non, permettez de madame Ngala. Pardon, maman. Maman Langai, maman. Maman Nadia. Ah. Papa, comment on est? Merci maman.
pour qu'on ait un moins respect na bino na ça pas na besoin ya ko déranger mututé awa puisque déjà na moni imer ya batu nyonso ezamala muté. OK. Comme on a Isa Joseph. Papa Joseph, problème ni boza on a na bof non. Beau-frère d'Angaï, gloire. Nous avons un problème mais le côté donc c'est mon petit frère, beau-frère et sa sœur, c'est ma femme. OK. C'est moi-même qui l'a appelé de venir ici à Kinshasa. OK. Asa petit frère de Ngamakasi. J'ai le coupé des athées, le coupé des athées. Ici, binonini, parce que pas l'anga, je vois rien. Monsieur. Effectivement. La conscience, Nios. Je te réponds sur rien. Non, moi, il y a quoi qu'on s'est reproché. Merci. Gloire. Je pense que devant ta sœur, au sol de Anna Nekono, moi aussi. Donc, s'il vous plaît. Donc, gloire à l'ongwe nandaku, à 15 titité, avant de sibino awa, à de sibino nini. Azan. Gloire. Regarde, messieurs. Donc, loko yo au bengi si batuba vanda les années. Et Salamba, on en a tenté. Rapidement. On a hôtel à air. Ne moi si on hôtel à air. Tante oyo zana autant mais no bimana leki na tenzaki. Sko lelo so bata ezaki. Amte mama be. Moi c'est nani. Yo kota kota lo la te. Ya yo be lo bate. Ça et comme okeni mabe. Oza moi si baso yo sana bango eza basi ya ndenge ngana mama na dia tozati. Yo mo yebi basi ni oyo zala na bango. Na yebi te so eza yango to yango te. C'est un maman déjà pour bof. Bof, aza témoin. Bof, oyo aboko la kayo, n'est-ce pas? Bof, oyo atindela yo mbongo. Olongwa na village, na fefon, na baby civil. C'est un problème. Bof, baby civil nga. Akomisinga oyo na commission nini na commission docteur. Docteur. Yo, on a idée en baby civil nga yi. Regarde, messieurs. Le ndoto na katisa pola. Siko zelana. Parce que yebi ka poli. Azo bela na bi ka azo nini ba fièvre c'est quoi là? Ils ont dérangé sa sœur, n'attend pas que $10 que nous ça avec examen. Okosa. Oyebi. Donc gloire kolela loba na pe vérité a. Maman s'il vous plaît. Oui. Donc gloire azo kanga lokuta na misu na binu. Msuboye bali pa. Non, il y a un azali, leki ya mwasi na badaka 2. Ya azala ba. Alors ba minga akoma obima na ngai. On a fait la gloire, famille na fait la montée. Obima na ngai. Quand tu regardes c'est témoin. Okoma obima na ye. Akoma obima na ngai. Obima na ndenge. Oui, na kinaka na ba fête. Grande sœur si elle est malade. Akomisa nga mwasi. Maman, siko okwanga titanini, okolingani na saba. Aza témoin nga za. Alors non commissaire mwasi na Aza témoin akomisa nga mwasi. Yo mwasi. Aussi basi mi balé la famille. Mikolo le kwa na so boyo pe ça na yo ka bien te. Yango mona zo silikela nga tango. Monsieur. Papa. Comme ko si papa salité na nzoto aleki na ngati. Comme tata monsieur. Maman. Oui. Gloire. Ngari boma si Joseph. Na bimina ye lokola mwasi nanga. Là je m'en vais. Té papa. Là s'il vous plaît. Na niveau yanga. Est-ce que quand na koki jamais ba sali réputation nanga na TV. Par moi non na le côté on va déjà sali. Déjà on ça déjà sali. On va me donner mon kosi. On va me mon kosi. Betty nanga ngote. Moi sur Nadia na le côté bien na komisi boye asangisi ba sali tete o boye na lekina ye ba sali na TV. Voyons kasi moi si pendo zo qui na pas si boye on permettre penda que ba yo c'est comme ça. C'est comme ça yo mon papa. C'est comme ça. Baby sinde. Et bon c'est que les gars moi.
Obebi sinde kwa moi sinon toté. Je m'en vais. Et yo monsieur. Yo oyebi likambu te. Likambu oko selo makambu siko obima pona ni. Panda to si sango po oyebi no likambu te. Sona parango. Zama na kabino soni. Te. Non, regrette na moi monsieur. Kwa kabso soni te fanda to si lisa yango. O regrette na moi monsieur na ebi te ko za pauvre ya lisumu. Le corps fait la pauvre, ça pauvre les lisumu na tout la bonne première qualité. Et ça pauvre. Regarde. Bana misatu na boti na mwasho, ils en a passé na posa na yenga. Eh papa. Ça c'est Merci le cofan. Yaya Van. C'est quoi? C'est quoi? Ndeko ni gloire, ndeko gloire. Je pense que oleli pe mingi. D'accord? Ils ont problème de ce que awa ezali likam oyo toyeba vection ya solo entre yo na bof na yo parce que ye azo wanga alobi ke ya sala ya ngote siko yo papa ça fait combien de temps de choses bando ko abiser na ndé comment sinon pe on encourage yango papa Joseph s'il vous plaît tout se calme maman donc si ozo mona nga omona na ayi otala nga penza bien ozo comparer nga na nani. Dans le jeune garçon. Vous prenez mon âge? Il y a ça pour ça âge na. Et la personne le oh yo salile ki na. La personnalité nanga. Nazana mwasi na ndako. O bengi nadia ye ya fanzia. Na tiki azaki une bonne femme. Na yeka zuile kine. Oza ko abuser na ngai. Oza ko salir réputation nanga. Obongo ya roya okosa. La personne au Haïti, na bon, la gueule, madame, la gueule. La chambre la biso, pour le caïbio, la maman comme sous le maman mouillé. Zanga lo kutama comme un balco. Soit le salo kola. Nani oka, naye, textuellement. Sigo ya. Pardon. Yo pas au monde m'a commis. Donc vous avez Biko makamu onde kwa toloba yo yesi su makamu susu ya lobi makamu susu koto kwana. Azana sur place afandi wa. Aibi o ya sali na nzoto na ngai. Soki na okosa nzamba za likolo amonanga. Tomoni mana ngai. Ba kosela nzambe makamu. Nzambe aokita te sur place boy. Parce que ça TV, tu viens à la télévision pour Babiloko ndenga na zoboya. Personnalité ngai bientôt. Et pour qu'est-ce que naza homosexuel. Webi ozo sala. Webi ozo sala. Oso bebi ka dia banane. Webi ozo sala. Parier. Donc namoni oza complice makambo. Donc vraiment yo no obengisi bango basa yo oza opposant nanga. Na sepe na opposition comme nanga na bango. Non nga la télévision. Non nga la komi nanga na. Maman. O tia vino na danger. Nga la komi nanga na rote. Ozo tia vino na danger. Pourquoi on sera na personnalité nanga? Non, tia vino nanga danger par rapport à nous. Et on voit la télévision. Non. Tout le monde entier comment la gueule nga manaleki ya moi c'est na surtout ça, là, on a encouragé, c'est une épreuve. Pour eux, c'est une épreuve. Si épreuve est là. Examen ba sali siye. Ke ba ke kuta ke ba biloko wana obino mibali bosala wana na ndenga ya derrière wana ce que ce examen confirmé bongo. Kengai. Là fonzambe aya. Là, tu as même pas marabout. Tu as une consultation prophétique. Dans un wana. Au piara. Ngai. Maman, tu n'as pas ton monesca, na monesca mbana ki. Dieu mon église. On se rendre compte que osa père de la famille. Effectivement, d'abord j'avais demandé que osa quand même nous osa quand même influent et tout, nous personnalité non et tout. Est-ce que ma kamba bouille vraiment?
Ce qui est solo. Les gens de mes sociétés, bon, patron, chef, Asali, Bouzo, Bamouroubo, na moisi, t'es na mobali. Gloire. Salaki yango. Yo penza bati. Stizenga. S'il vous plaît, gloire. Yo penda ndengo zawana. Oza conseil na ko. Ko ya la télévision, ko akizenga na Bouzo. Oko benga na ndako te sama makabo nyo. Na bengo na ndako. Obengi yana ye. Sala ya ngata ndako yo sonde. Mbango mobali nanga pesa nga nzoto ni mitola na nae. Papa mbala la beza solo. Donc ils ont confirmé en gros. Est-ce que maman, ils ont blanc. Ça va le monde ça n'est pas. Ils ont blanc. Moi si nanga za kolemba na pesi kaka. Na personnalité nanga. Makambo sepeli osangisa matu na télévision omone yango. Omone yo na leti na yo. Lokabo sepeli osangusanga na télévision. Lokabo sepeli opebisa dignité na ngai. Yo gloire na ndeko no Nadia. Botika na télévision bolala. Na ndako na plaît papa. Yo. S'il vous plaît. Monsieur. Vérité. S'il te plaît. Papa, pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous me poussez. À la limite, puis à la suite. Papa, pardon. Vous me poussez. Attention. Oh, papa. Papa, vous faites ça pour répondre à Nini. Papa, là. Vous me poussez. Allez, bien. Mais solo là. Allez, bien. Na ko bengela bino bibenga. Stop on attend solo là, ton soit quand même compromis. Jésus-Christ. Ya. Mama Nadia. S'il vous plaît. C'est calmé non maman, c'est calmé non pardon. C'est calmé non. C'est calmé non, s'il vous plaît. C'est calmé non. Pardon, c'est calmé non. Sigo yaya. Sigo yo ndeko pe ya mobali na bof na pe alobi vérité te. Atika ko avouer te que makamona bilo mali bosala. Mais ça montre quand même que vous avez senti dans quatre amours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a déjà le cause qui n'a pas sur la grande sœur nous. Maman a dit non c'est encore s'est calmé. Non c'est vraiment s'est calmé. N'aimé qui ça passe. C'est comme ça ok était. Qui est aux solution. Tu trouver solution. Solution ils ont un cas. Yo ça ba parent, y pas ça ba parent. Je pense que la meilleure solution que vous allez to fanda en famille. Nabiso, to me va serviteur, mususu photo e bande nini ya osala. Mon prière est important dans quatre foyer. Le sambo bunde la moto makambo belé. Maman, kenda prière na kenda bangomba. Na bimara te jour samedi ngala kenda ngomba. Na comprendre te maman et puis ça nous dimension nzamba banda ozele o yango yo komata. O nzamba ngafuta ngamba akusila na ko kize nzambe te wana na pekisio. Si ya gloire na yo kiyo makamno soto lobi lelo na osenga na yo ka komona makambo lobo lembo tika otika moni malade wana oza ko se sentir wana nzamba za capable obikisa lelo monza mobikisa ka oyambe comme Seigneur et sauvé o renoncer na mabe wana nyonso to o ça la vraie confession sincère devant Dieu o renoncer vraiment sincèrement devant Dieu o jouer Christ au quotidien katina o vandicier pas sito talela nzambe pas sito pia katalela nzambe pauvreté bomaraté oui maman lobini tokende sito ke telenga na mama kasi zela tozo kasi compromis te yaya tozo kende nazo libérer bino mais na te ya bino na kotsa kimia mutako pesa bino kimia siko ezaka Yesu so bobala na ki bokende atitina ba dots ba biloko na nyonso bwana bana na kati obengana oteleta zali d'accord abala kite zeka ya to fanda on passe ok no tom sabai na moni mobile mo za pose
inokota na mpona sunga famille na nga. Jésus Christ. Et tu as trouvé solution. Solution, ils ont manqué. D'accord, il y a gloire. Hein? Tu peux ça kimia. Kimia kota. Vraiment, non, c'est comme besoin vraiment kimia. Ok. Surtout yo, la nanzambe. Landa vraiment nzambe pose à la sauver. Au bébé, ça, baninga moussousoute. Cause une décision au tiki. Attends, mon bala qui ote, mais bon, va plus de 16 ans, zébélé. To luka ba avocat, ba ebineni, ba kweko sa makambu. Soit to banana couillé moko peut-être avoir conscience to pota non lilo banzam so ka tikali catégoriquement quand la décision na wana to yeba kutuna ba avocat qu'est-ce que elo ni ba ko sala peut-être pour na ba luka ba sauver yo ndeni okozo ngata centre Congo central apesota parabana. Merci beaucoup, je pense que nzambalola apambola biso nyonso tout na moto suki en émission maman na courage so Christ azongite to kutali balasi.